Na kamba awa eza tokolo ba maya sima tango ye soki santé eza bien te okezinga na maya sima au mona ke santé no ekomi normal et puis pe tokenda suko kuta na papa soza na makambo ko soya na papa okesoleli na papa ozu réponse à bien ozu résultat yango toyela kankamba netinga boye pona nga nazaka na mbasi babokela mbasi na Kishasa bisika na bando tekela na kufwaka etombe pede ke ane wana papa zaki na Kishasa bon na lamuki na nga ba miminga na centre ezaka na 2014 10e mois le 19 4 mesures électriques pour toujours quand bisous ça pas peu aussi on ça peut na partout bazali banda na comprendre 4 mesures électriques eza bandako oyo bati eza ndako bandako oyo ba groupe nde batonga bandako ndako ya liboso eza ndako ya jeteki o ndako ya mibale ndako ya dirija o elandi ndako ya flitiste o elandi kuna eza ndako ya MSSK feti mona wonga po futa ye futa kansi unu kikinkamba utunga mane tuene kiese kya kingi bandu beti kota ye vaika tuene kiese kya kingi alors beto bankaka masemeto baseri salu kya papa bafuilu mumu ba zikulu mumu beto bana tusidi kwa ba papa tie unu kiki tuteta mana voanda kwa bao tuene kiese kya kingi kari katwa kele vuvu ye mabanza kwa volumu kya unu tulena ke mona beto bankaka kina mono bavangie na fitifa na témoignage parce que ngakele salwa ka date ya unu ko mumpasiza kele ya mu maladi kanti papa mbenza kyangani side miracle kele malari ka kele tela makontela manengi antikiditeka tuena yenzambi zeto alors kiese mayangu mulumuki ya unu tata simone kimbangu ya riputa fuidi tata simone kimbangu kyangani utuluwaki didiaka fuidi kwandi unu utu kidi unu unsuka mfeti tavo mono buitanga wizi kutukula beto bana bantiona wizi kutukula beto bana bantiona vuke to kwa yani kena bona twena kese mayangi no wele nzela oyo pona oki otangi kombo moko boye kobeta liso nango beta eza ndenge nzela yango ezali na histoire ndenge histoire ezali kolobama ezali nzela oyo batamboselaki ba colonisateur belge batambolisaki tata molimo santu kolongola ye awa na mboka nkamba tikino komema ye na mboka mbanzangongo esika akendaki kokota boluko pour amona ki na kambe za acteur qui comme même des autres dominés on peut se sauter malobami ba mi sat pour na journal na Swahili. Merci beaucoup mbele tasema jina yangu naitwa Papa Kasongo Mula ya Charles pipi Israel réservé na furahi mingi sana na kutanishwa hapa Nkamba Nouvelle Jerusalem Ville Sainte. Alors niko na activité mzuri sana vile tuna célébrer journée leo 12 octobre. Vraiment iko journée spéciale vraiment kushiba kimbangisi. Vraiment nashukuru mingi sana benzetu biko ku este ba province ya Katanga kule ya Tanganyika vraiment na souhaiter mingi sana. Vraiment nabo bonne célébration kule biko. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonjour madame. Bonjour papa. Vous êtes natif à Awa to Botania to Koyeria. Spécialité non ni za kamba. Pe non ni epusa ya kamba. Bon. Ngai nazali kimbangiste. Mais nazalaki na petit ya koya na kamba te. Eloko esalaki ke ngana ya nakoma na esika oyo ezalaki maladi.
naiki na ntina ya pasi nde esalaki nga nakoma awa. Maladi kozala nini? Expliquer pour les téléspectateurs va comprendre. Bon, maladi oyo nga nazalaki nango eza maladi moko totambolaki mokili nakoloba mokili te donc tolobaka baplace oyo eza ke ekoki kosenga bayebisaka biso ke maladi oyo nabelaka eza ke papa na biso nde alukelaka nga alukaka makambo balobelaka ye mabe na koloba na mokuse donc ezalaki épilepsie. Mais après koya na awa expliquer biso koya na ngai awa ntango nakomi awa na 2011 bayebisi biso kuna ya Kinshasa bisika totambolaki maladi no po esila bokokende place nyonso ekosila te pa ya papa Simon kaka nde akobikisa nde tokomaki awa tokomi papa Simon aza kopesa ngai eloko mosusu te mai ya nkamba kaka na mabele. Wanda osala ngo ndenge nini po bato bacomprendre bien mai wanda osala ngo kopakola to ndenge ntango nakomaka awa na nkamba toka liboso atindi ngai nakende kosokola na mai ntango nakomi na sokoli naye napesi rapport. Continue, beta biso. Ntango napesi rapport alobi likambo te nzambe ya kosala afanda kaka. Ngai natuni ye papa nzambe akosala nzambe ngo nani ayebisi ngai nzambe akosala vanda kimia tokobongisa ndapesaki nga nzela nazonga ndako. Après ntango osali ndenge wana tozongi ndako pasi ezosila te tokomi na 2012 papa kimia eza koya kaka te nzambe akosala papa nzambe akosala kaka papa nzambe akosala kimia eza koya te mpo na nini tokobongisa kaka ndenge wana alaye koyebisa ngai ya nzambe eyaka malembe kowelela te vanda kimia okobika nga nayebisi likambo te nzambe na ngai nende ngai yebisaki ngai bongo ale toye kovanda tokomi na 2013 ayebisi ngai nayebisi papa nalingi nabima nakende Kinshasa abi okende Kinshasa okende kosala nini abi papa nakende koluka naza mwasi ayebisi ngai vanda awa papa kovanda boye nazosala eloko moko te nini te navandi kaka boye eloko te bamibali bazoyela ngai ya malamu te sikoyo papa nasala ndenge nini ayebisi ngai vanda kimia ekosimba naye kovanda ndenge wana mama toye kokutana na papa lisusu na mama alobi nga namoni tobima Kinshasa tokende pa ya bandeko mpona okende okota scanner wana maladi ezokontinue kaka ntango toke koyebisa ngo papa alobi na ngai ke alobi na biso na scanner mpona pardon alobi ngai mama alobi bon likambo te papa akende kotanga papa alobi atangela awa papa boyinga nabima alingi ngai te nakende sika navanda kaka awa na nkasa nkamba wana ezali mabongisi na ye ngai nayebaki te nayebi te oyo ye abongisi yaki ngai nde tovandi awa ti lelo tokomi na 2023 awa nzoto mpe yango oyo ebandi kozonga bien nakomi bien sante na ngai ekomi kozonga ndenge ezalaka. Maladi mpe esili? Oui, maladi tellement nanu mpenza te mais ekomi par hasard ndenge ezalaka yango te mais eza lokola moto azomela kisi ameli kisi sikoyo esili ekomi kosala na kati ya nzoto naza sire na papa Simon Kimbangu nayebi ke elonga ezali na nzoto na ngai. Merci beaucoup. Vous expliquez biso awa ovandi na place nini mpona bato baza mosika mokili na bacomprendre mpo bayebaki esika nini tozali? Nafandi na Kanfuma na quartier Mintinu. Spécialité nini comme mosala osalaka? Awa natekaka na bande koteka liboso bambala bandunda babiloko kaka oyo ya kolia nazokende bamboka oyo ya kati kokende kosomba biloko bambanzango oyo kokota bamboka misusu wana bakombo nde bosani
kokende kosomba kuna biloko nazoya kotekaka awa nake kuna biloko mpe mikolo loka bato bazolonda nano ezomonana lisusu te nake mpe lisusu ka epai ya papa nayebisi papa Simon nalingi nabanda kokende lufu nasomba mwa babiloko mosusu na lufu kuna naya kotekaka papa yebisi plasi nyonso okokende okomona pasi na biso tolingi te yomona pasi vanda wana totalelako wana nayebi te liloba wana elobi nini epai na ye moko Nzambe yango préféré oteka na écriture na ye bafoto ingeta ntango namoni bafoto biloko bala ezomona na susu te papa alobi alingi tamona nga na pasi papa olieke nafanda boye en plus apekisa ngai nzela ya mibali ayebisanga mpo obika tosa mibeko sikoyo ngai wuta 2011 toya awa ti lelo nayebi so nzota mobali te mibali nyonso bazoya awa baaventurier o azoyela o 1000 francs 20 000 francs asimbo nzoto papa nzoto te nayebise soki nayebise kaka moye eza te kende na yo yango te tikozotala ndenge wana yo oza mwasi fo somba mafuta fo luka mwa eloko mwa nini ya kolia eza te yango wana malamu naluka nateka mwa biloko oyo. Merci beaucoup. Les arts ont facile. Inspiration est belle. Beauté. Papa apelisa ngati na ba WhatsApp ba Facebook. Mwete na boya na Android. Soki orepo mpe mutuka biso eza tokotika. Tuna. Bonjour. Bonjour. Ah, toza na quartier. Toza na camp prof. Lelo milulu nini eza lelo tomoni Fete ya papa Simon Kimbangu. Mpona papa Simon Kimbangu aza nani? Aza Nzambe. Ah, bovandeni beti ya biso ya lisolo. Ah, so tozala ndeni. Tozala bien. bolingo mbie komisala Oui, koko koloba te. ayoba yanga ndekendanga poto moka bazwinga Oh, tika ko Yatima. bonjour tante. bonjour Ah, toza place nini? toa na camp prof na nkamba Yerusalem Pesa biso na komona wa bien. mama Rosignol Spécialité na nini na kamba? na nkamba mpona kosambela bisika Nzambe azali Apa osambela ba réalité nini na kamba eza? makambo ezaka ebele bisika Nzambe azali nde bisika bato bazala Ni bazala beti ya biso na lisolo. ndeti mokolo ya lelo eza mokolo monene le 12 octobre mokolo papa Simon Kimbangu abotamaka mpe akufaka Ba sentiment eza nini mpona journée? esengo makasi naza yango mpo akozala na Nzambe bisika moko Merci. Oyemba biso nzela moko ya Kimbangu oyo esepesa mpe bato baza Kinshasa balanda. papa tikala Bonjour maman. Bonjour papa. Okopesa biso kombo? Kombo nanga mama Bipe Macho Chinegena Marie. Oza mokongo te ekolo monsieur? Naza Mswahili ya Est. Moswahili na kamba mpe ezalaka? Toyaka na biso na Mswahili ya Est ya Sud Kivu. Bon lelo nomeni yo lelo esika Lelo eza le 12 octobre 2023. Eza fete mene na likomba na biso ya kibangiste. Eza fete ya mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani mpe kufa ya papa Simon Kimbangu na Lubumbashi. ezorapela nini lelo ozomona lelo date oyo me kuti ovuma na kati ya Yerusalem? Ezorapele nga mpona kufa ya papa Simon Kimbangu na mbotama papa Simon Kimbangu Kiangani. Eza esengo monene po papa Simon Kimbangu akufaki mpona biso. Asalaki 30 na prison na Lubumbashi akufi mpe mokolo wana kaka nde papa Simon Kimbangu Kiangani aye kobotama awa na nkamba ya Yerusalem. Yango nde tozofete double événement ya kufa mpe mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Siko fete ezosalama ndenge nini? Mabongisi nini obongisi mpona journal oyo? Apart okende losambo lokola biso toza baprotocole tobongisaka bandako mais na après midi tozomata na mbanza mpona kokende kofete
mokolo ya lelo topesa mabonza na biso epai ya papa po ye moko alobaka mokolo ya lelo likolo ezalaka kofungwama makambo nyonso tokosenga tokozwa na konti awa ozali esika nini awa naza na 4 maison na ndako ya dirige 4 maison elakisi mpo tozoyoka ngo biso toza bapaya mpe osi oyebisa mpe na bato baza libanda bacomprendre 4 maison elakisi eza bandako oyo eza bandako oyo bagroupe nde batonga bandako ndako ya liboso eza ndako ya GTK oyo ndako ya mibale ndako ya dirija oyo elandi ndako ya flitiste oyo elandi kuna eza ndako ya MSSK. Ok, merci, bonne fête. Merci pareillement. Merci. T'es non fini Yo, nafanya wafinga machinga bongo. nazela kasi opesa biso na mbote mpe bandeko bayeba mpe kombo na yo bonjour ndeko na ngai Bonjour papa journaliste. kombo no nani Kombo na ngai ezali papa Mampoya Bunkete Fiston. awa oza wapi précisement Awa tozali précisément na camp professeur na Kangwen. ok tomoni misala ezosalama awa oexplike biso so eza nini Bon justement awa tozwami na esika chantier. Esika tozali kotonga résidence ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Alors awa esika totelemi omoni na mopanzi na ngai awa tozali kotonga antenne mpona kobatela bandako na biso oyo esi etongi bamouvement na biso ya lingomba oyo tobengi 4 maisons. Cela veut dire que tozali kotonga antifoudre. ok Voilà. oza nani na kati ya misala Bon justement nazali simple volontaire. Tozali kosala mosala ya volontariat na misala etali lingomba mpe mpona kosunga papa Simoki Mbangu Molimo Santo. ok bete ya biso esolo spécialité ya bino awa na nouvelle jérusalem eza nini mpona bato oyo babangaka misusu eponi ekolo bi eza soki ndenge nini to eza na insécurité so mpe ndenge nini bete biso na spécialité vena na kamba awa soki okomi kamba vraiment ifo bamona nao nini liboso Vraiment spécialité na biso awa ezali po tolakisa mosala ya kopesa maboko na tata Molimo Santo atina na botongi tino moko bozali komona nkamba ndenge ezali kotongama ali tokotonga nkamba na maboko na ndenge mpe tomoni lancement ya misala ya construction ya nzela na biso chemin de la passion oyo tata Molimo Santo alongolaki makolo na ye awa tina Mbanza Ngungu. Alors misala nyonso ezali kosenga nde bavolontaire précisément. ok merci nzela oyo Bon, mpona oki otangi kombo moko boye kobeta lisolo nango beta yango eza ndenge nzela yango ezali na histoire ndenge histoire ezali kolobama ezali nzela oyo batamboselaki bacolonisateur belge batambolisaki tata Molimo Santo kolongola ye awa na mboka nkamba tikino komema ye na mboka Mbanza Ngungu esika akendaki kokota Boluko. Alors nzela yango ezalaki vraiment ya kobatama mpe ya kobombama toyebaki yango te biso bamosusu tobotami lobilobi awa me kolanda fur et à mesure histoire ya lingomba nde baye kolakisa biso nzela yango. Alors kombo nango nini kombo nango ezali chemin de la passion tout court. ok merci vraiment Merci papa. wapi kuna
likolo kuna tozali komona mboka moko ezali kuna tobengi yango Nzalabula. Alors ebombi histoire monene ya makambo ya Tata Nzambe likolo kuna ingeta papa kuna nde banganga Nzambe na biso oyo bazalaki bien formé na makambo ya Tata Nzambe oyo bazali kolakisa biso lelo kelasi na bango nde ezalaki na mboka wana tobengi yango Nzalabula. Bukala Nzalabula Ingeta papa lelo pe ti lelo batu baza kuna ti lelo batu bazali et puis kuna ozali komona ndako oyo bazotia tole ya vert ezali site ya bandeko na biso bascoutien nde na se nango nde esika tokotonga babatima mpona kozongisa makambo ya kelasi. Kamba etongamaka na mbongo ya nani ya leta to ndenge? Kamba tout d'abord etongamaka na mbongo oyo ya biso moko tozali koluka na motoki na biso tozalaka na vache mère te mwa mbongo na biso totekelaka makala nguba tomati pilipili yango nde topesaka na moke moke nde tozali kobunda kotonga nkamba. Okay. Merci papa journaliste. Merci. So oyo tobengaka précisément bana nkole nde esika Tata Molimo Santu alakisaki biso atina na kotongela ye résidence na ye ebengami résidence bana nkole. Wana résidence bana nkole Ngeta papa banani baza kuna lokola responsable ezali disposé mpona koyambela bapaya ya papa Simon oyo bazali koya visite na mboka nkamba to pèlerinage nde kuna nde bandako wana parmi bandako wana balojaka mpe bandeko na biso nyonso wana. Ngeta papa Eko ni ato lega kia Tuba kuza tante balali. Ah non oui. Ah pardon. Tu t'es mis toi une balade. Eh, on filme ngate. Bana wabiti. Bonjour Ambi. Ah tout ça quoi. Le bureau que où tu as pris. Vous aurez un délai ça m'a donné kuna na maman. Vous faites ici combien? Transport quitter Gombe Matadi tia 10 000 francs caisse. Aujourd'hui amour il y a bien. Allez. Ah peut-être que c'est ça la va couper de route mais tu peux pas courir dans la zone de l'été sur ça. Ce côté qui me fait mes amis. C'est vrai c'est la radio de tout. Vous là je peux azaki. Là je là. On m'a dit sur balle. Biso côté de ça la pepe le fond. C'est vrai banabula na banera nous kata. Bon, tu banaba 5 ati, 21 tu kati. Nitre cassé. Nitre cassé. Merci. Papa, Bonjour maman. Bonjour papa. Comment là? Maman Lukutinana. Ah tout ça. Toza na ka prof. Précisément musani mo sala à côté. Ngai mama na yo na zawa na tia kaka poisson na tizi na kali na masukali na ngama biloko moke moke po na bana kosinga singa za mabe. Ya kuna sa ma biloko na ngabo na bika na ngo.
lelo toza na journée nini po tomoni na église te lelo tozala pasi mo kimbangu botama pasi mo kimbangu mais mpona kozanga yango nayemisaka poisson po mwa publicezembeka nazotia kaye eleki ati po moto nake kosinga apesanga azala te ifonga moko napesaka kaye nanga koza komonanga papasi mo kimbangu alekaka mawa apakisaka mikolo likolo ya mikolo na ngai feti pasi mo kimbangu apakisaka ani ya nsima tokuta osina esengo ndenge ototela yango ya lelo. Ok, merci. Marianne. Wenze ukomona wangu. Wenza campus. Eseka. Lelo toza mokolo. Lelo le 12 octobre. Mpona le 12 elobi. Motama ya papa kufa ya papa Simo Kimbangu na Lubumbashi kaka jour wana ndayaki susu kobotama na nkamba donc esengo eza a moyen te epesi mbote na banani po souhaite bonne fête na banani na lingomba mobimba biso nyonso. ana lobaka te bonjour maman. Bonjour papa. Comment là? Comment là maman Mimi Mikoko. Vous avez quand même été kimbangiste? Non, on dit 100% kimbangiste. On a là tipo na moi. Tana kitambala na ngai. Lelo journée lelo pour na les autres appelés. Journée les journée c'est mon makasi pour na biso ba kimbangiste. Eza journée oyo papa na biso Simo Kimbangu akufa e abotama. Eza mbotama na ye e kufa na ye eza date ya lelo. Est-ce que nguba ozoka ngo wapi? Papa na ngai nguba tozo musika neti ndeza boye na uti ndembo wiya ko bayebi ndembo wiya eza musika makasi. Donc nzela kutu kitoko te batamoto balingaka te. Donc sozi mutomoto kuni fois sengo ka cher. Ndeza bosaka fuko le makoma 20 000 kokena maboko pamba 10 000 francs. Pourquoi bino na kamba bozo lona te? Papa tozolona neti ngandi na loba boye na salisi na sala kate mais anyoyo na ndimi ete na sala ko papa bazotinda biso to sala to bokola to lona anyoyo na sali pe basala kameto ko kate na koteka na kolia kaka na we bilanga e osimba te ngoto bimara to kenda ko luka ya koteka ni ya kolia e mona na kana bilanga ezali bilanga na kamba eza kote babilanga eza bakote ebele bayanda kuna bansala donc bato na bato basala bakote na bango bamosusu na lukengu mosusu na mboko ninyo nayebi nanga bamboka koto te mpo nga na ya koya kaka nde nakoma nanga kovivre awa na nkamba awa spécialité na kamba va ndenge oza osali déjà combien d'années maman? Ya 2016 déjà omeli spécialité nini na kamba oyo vraiment que okomi kamba soko omoni yango tubi soko oliloko ya te spécialité na bango ezala nini ya na kamba? pardon na motuna na papa na bi spécialité nini vraiment na kamba po muta santi que oui na yeka neti bato balobaka soki akishasa sala boye so akomi place tere ya liboso na nkamba awa eza tokoloba mai ya nsima ntango oye soki sante eza bien te okezinda na mai ya nsima omonaka sante no ekomi normal epuis mpe tokenda soki okutana na papa soza na makambo okosolola na papa okosoleli na papa ozwi réponse ya bien ozwi résultat yango toyelaka nkamba neti nga boye mpo na nga nazalaka na mbasi babokelanga mbasi na Kinshasa bisika na banda otekela nakufwaka etombe mpe ke ane wana papa azalaki na Kinshasa bon nalamuki na nga bamiminga na centre ezalaka na 2014 10e mois le 19 ntango nakelamuka na maboko ya papa nde esalaki naya awa na nkamba ntango namonaki nazwi lobiko awa na nkamba nde eloko evandisanga awa na nkamba awa motema mabe ezali te koyina te moyibi te pete yebiso na lisolo papa tokolobaki tokowanga na teke moyibi eza te motema mabe eza te mpo toza bato makambo wana nyonso ezali me bamosusu baza nango te
po toza bato tika la kaba on peut s'attendre de mieux que la bateau au souhaiter la bonne fête au Rwanda ya liboso na souhaiter na ba papa na biso papa Simon Kimbangu Kiangani Pambenza Parigen Azako ba mama ya biso bango nyonso na pesi bango mbote na bato quartier na biso wenze na biso nde tozawa bazebele mo ya kotanga bakombo ezate na pesi bango mbote ebele. Merci. Papa na lebo yemba te. Naza flûtiste na ibna. Amitinu. Akomule duzu, agotukale duzu, kakwanana ne mutuko. Yende mokonzi, akufile duzu, abotamile duzu, akokamina mutuke. Papa Simon Kimbangu te, yatika na mama loba. Papa, ngai nabotama awa te, nabotama na Mbanza ngungu totamboli ba voyage na ya kovanda awa nde eza mabele ya papa la ngai bata lukengo nakota awa na 1986 bon nakoloba tako bito koma nkambe ezalaka boye te ezalaka mpenza donki koto nyonso oyo ozomona oyo ezalaka bazamba par ndako wana papa sitowa moto ezalaka awa oh nyonso ezala te ba classe kaka na mwa quelqu'un ndako koto ya se oyo wana kaba be yango kambriki po batata bazalaka awa na obeta ba brique esi bakufa na batata ya camarade na wa otekawa bango nyonso bakosala musala wana bango te ya kokuta awa bon na wana pe ya bato ebele te nkambe zaka nango kimia sasa otika eloko na kokuta metalaka population to kokuta ndebela tokwana mitema te bata mabenda ya malamu bazangaka kaka te isangani kaka bongo kimoko nzambe kama tabongola souvenir ni on garder na mois le 12 octobre bon le 12 octobre oyo nazo souhaiter kaka bato ba efeti oyela bango ezala ya kimia kozonga mpe ezala ya kimia na nebiso de okuta awa toyambi bango na boa kofungwama yango kala zana témoignage ni opesa na papa Simon Kimbangu asaeli na vie po banda mbulu kuya wati de so zangi témoignage vraiment bon nazangi témoignage te pas Simon Kimbangu papa azosalisa mpenza tozomona po tomona ne moko mama moko bamema ye papa tina tribune pa papa lamusa ye tomona biso moko boto vivre yango fuma mbanza pe biso pe tozalaka na mwana abela kangama mais ta tokendani papa lamusa ye na série à 5 mois mwana toyebi ke tuka toza mpenza na banzambe bazosala makati na biso. Merci. Makala combien maman? Il m'a posé la question. Ici, pardon. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on Comment on maman Simakala Matosule Elisabeth. Tout ça côté nina. Awa boza côté babengaka quartier Kilo mais oyeza wenzi moko babengaka wenza SK. Souvenir nini ozo garder na date ya Lelus. Papa, pour la date ya Lelus na souvenir ya makasi. Pona nini nga naza na témoignage ya makasi parce que na ya na âge ya 6e primaire na mboko oyo nakoleli awa na tangi na silisi na boti na kolisi na témoignage makasi ya date ya lelo parce que lelo eza date papa Simon Kimbangu ya liputa atiki biso eza date ya papa Simon Kimbangu kiangani abotami donc elakisi ke akufa lelo azongeli biso pe lelo lokola nzembo ne toyembaka ngo yandi tinu ami tinu
yandi tinu amintinu wawamule duzu wabutuka le duzu kafwanane ye muntuko yandi tinu amintinu yandi tinu amintinu wafwa mule duzu wautuka le duzu kafwanane ye muntuko. Oui papa fona loba na Kikongo mono ngumbu ambi mama sima kala matosilo Elizabeth ya yiza kukunkamba mu âge ya 6e primaire ndangi di kuku primaire secondaire humanité mbanisi nguti di nkudidi tiye unu kiki sedi akota yiza mu volonté ya beto kibeni kome sedi ya beto tata dengi na kuntima wa mbokrisa mpasi vobiza batunga Yerusalem wa yiza depuis 1978 beto twa sala kuna vata e mama yandu wa yiza sala saluka tata nzambi kunsuka papa wa bokrisa mama e beto bana tuzivwanda kuku beto butwa yiza kuku ndeti ku eseka kakwa kala kuti zinzo za fwana ko matiti e matiti buba kutumini kuti kwa seda kundo na sumba kani fipwaso ku kamprof feti mona wonga po futa ye futa kansi unu kikinkamba utunga mane tuene kieseka kingi bandu beti kota ye vaika tuene kieseka kingi alors beto bankaka masemeto baseri saluki ya papa bafuili lumumu ba zikulu mumu beto bana tusidi kwa bapapa tiye unu kiki tutetata mana vwanda kwa bao tuene kieseka kingi karika twakele vuvu ye mabanza kwa volumu kia unu tulena ke mona beto bankaka kina mono vavangie na fitifa na témoignage parce que ngakele salwa ka date ya unu ko mumpasiza kele ya mu maladi kanti papa mbenza kiangani side miracle kele maladi ka kele tela makontela manengi antikiditeka tuena yenzambi zeto alors kiese mayangu mulumuki ya unu tata simone kimbangu ya riputa fuidi tata simone kimbangu kiangani utuluwaki didiaka fuidi kwandi unu hutu kidi unu unsuka mfeti tavo mono buitanga wizi kutukula beto bana bantiona wizi kutukula beto bana bantiona vuke to kwa yani kena bona twena kese mayangi nowele. Bonjour papa journaliste. Comment ngai papa ya Fote Lisamba Bernard Verdier travailleur. Spécialité na nini avant la camp? Bon spécialité ngane nazaliwa naza scout. À part scoutisme tozo servir pe partout oyo musala papa ningi ezosema. Totina mboka musika este tuye awa tata Nzambe akangi biso ya komoni tovania na kamba tozosala na à part mouvement scout nazana mouvement mususu. Souvenir nini ozo garder na date ya 12? Vraiment date ya lelo vraiment eza meilleure date pour na biso bakimangiste. En plus eza date moko ya bénédiction pour na l'homme noir. Donc lelo vraiment eza esengo pour na mutu nyonso surtout biso ba race noire eza esengo pour na biso tel que lokola ngai lelo nazuma kasi ko matana mbanza ti parce que na kota ki hôpital mais na ngolu ya papa Simon qui na sala linga grâce na bimi hôpital yango lelo na sepeli na lata teni na sebi na kati ndako na vanda na ngai journée na ngai ile kilanga pour na komisa tata molimo santo bongisi date ya lelo ndenge nini pour na fête expliquer son spécialité ya lelo ya 12 à part que le sambo web na terme normal bino bosa organisation nini pour na date yo. Bon pour la date oyo ezalaka eza pe fête moko ya munene pour na biso ba scouti parce que papa Simon Kimbangu kiangani donc ye aza scout totem na chef tigre de féroce ye abotamaki le 12 octobre et puis le 12 octobre wana oyo azo botama na le 12 septembre oyo papa Simon Kimbangu ya 21 abotamaki. Donc toko sala incarnation na bango baza batu moko donc journée lelo ezalaka journée pe pour na biso ba scout auto célébrer ka makasi to kumisaka papa Simon Kimbangu kiangani na mbotama na ye pe kokufa na ye no moni que no journée lelo ezalaka sentiment pour na biso ba scout. OK, merci beaucoup ça. On souhaite une bonne fête na nani attend batu mbale Holanda. Merci beaucoup. Na souhaiter bonne fête premièrement na papa Simon Kimbangu kiangani chef tigre féroce na chef caméléon sage papa André Meza kiangani na elongo moko na famille sainte na bandeko na nga nyonso baza na este
na pesi bango mbote komela bango naza pe nga moko te naza pe na ndeko na nga mosusu ye pe auta este mais aza pe spécialité na koloba Swahili toza na ye nayebi te soki motuni eza mpona bino akoki korépondre bino na langue ya Swahili. Merci. Alléluia, Hosanna, na Yahweh.